j'étais fier. Wana kombo famille botanda lingate. Sony. Bobengelanga na Mimi Kabongo, s'il vous plaît ndeko koti sunganga kaka na émission o ekomela Mimi Kabongo pena na maboko. Voilà, donc ekoela pena tata Mimi na maboko yoza malamu, voilà. La famille, bonjour, bonsoir, mbote bandeko bolandara biso, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Voilà, ici quand on so yo, en tout cas, yo royebo yamba mbote nini, yamba bonjour, to yamba bonsoir. Na yeli boso na bino na émission na ngai ya lelo pona lobela problème oyo dossier oyo tokutani nango ya Mimi Kabongo. Mimi Kabongo ya kato lobela na likambo na o. Voilà, ndeko nanga osabone, commenter, liker, partager na Facebook, partager na WhatsApp et puis partager na Messenger. Ba comédien na biso penza à un moment donné botika akopesa bato ba sujet pamba pamba. Ba comédien na biso à un moment donné botika akopesa bato ba sujet pamba pamba yango nde likambo na lobeli yawa. No biboye Mimi Kabongo asala live moko pona kotinda bato pona koteka kosala promotion ya ba billet ya sila o spectacle na Congo, spectacle ezo teka mate ba billet ezo teka mate. Tolalaki tolamuki tomoni Mimi Kabongo asali émission, asalaki live na TikTok, azoloba loba makambo ya monaki ya koloba. Mimi Kabongo alobaki penza ebele concernant affaire ya ba billet na bango. Abandé kosala promotion, azolobela likamba ba billet ezoteka mate. Azolobela likamba promotion, après abandi kolobela likambu ya babakuk, likambu de babakuk ba osala kindumba ndenge bana ya sila bazo pesa vina bango na makambo mabe, bazo landa te makambu ya ko soutenir spectacle na bango, bazo soutenir spectacle te, ata mutu moko azosala promotion ya spectacle azate bango ba mi koti kaka na babuzoba ya bakindumba ya ba makambo bele Mimi Kabongo abande kolobela yango. Mena eloko nga na oloba, eloko nga nazo loba, eloko pene yelingai, eloko nga nazo loba, eloko yelingai o pena nga pena na donc eloko pena o nga na mi kotisi pona likambo eza na parti ya baba ya ba famille bota. Mimi Kabongo kana live no yo moko salaki, live yo moko salaki osenga ba pardon, ozo senga ba cook ba pardon, ba kende ko s'abonner et nani na yo pardon ba cook ba somba ba billet pour un spectacle wana yo poko zala obandi ko lobela ba cook na bino lolenge ba osala buzo ba siko na live na yo wana ozo préciser bien ngai Mimi Kabongo nazaka pour te, nazaka contre te, nga naza nanga te aba olobi bien naza pona baba cook te, naza na ba parti prêté, naza côté nyoso. Mais ba commentaire batu bazo tiela yo o kotanga kombo famille bota te. Batu bazo commenter tango yozo pesa exemple bolanda exemple bana JS production yoka video na yo Mimi bolanda exemple ya bana ya JS production, bana ya JS production kutu bazo sala ba promotion mutu moko na se akomeli yo ke bana JS production karate bana ya Bellevue pe ba osala ba nini na bango kitoko banini basala pe ba promotion na bango kitoko yo sikoyo oye ko répondre botangela nga batu musute botangela nga ba famille musute Mimi bino bo mizwaka ba comédien o bino bo mizwaka et puis ba comédien bo amitema mabe ba comédien bo amitema mabe franchement
Na otika bino live ya Mimi Mukie Bolanda. Ba comédie bo mitema mabe. Mimi omi bo mizwa ke. Ero nyango sala bo mizwa makasi bwe. Ero nye sala bo mizwa. Lelo nani andimaki ke kombo ya mama Thérèse elingi ko bima kuna na émission ya mamu. Mamu abimise ba vérité kunati. Mama Thérèse muto akanga Gatibi photo na sila. Mama Thérèse akangi Gatibi photo na sila na musika e photo na Belleville. Mama Thérèse amona Gatibi na Belleville akangi bango photo na musika atindeli sila. Mama Thérèse ka moko. Bino ba comédie bo mizwa ka bwe poani. Bo mitema mabe boza mitema mabe bandeko na biso ba comédien. Bo mitema mabe. Bo mitema malamu te. Mimi yo bandeko ke ko jouer kuna pa Belleville. O bandeko ke ko jouer kuna. Soko moni ke oza e pa comme na lobaka likambo mbala na mbala oza e pa ya comédien o moni ke esimbi na ngote ya zwa makolo simba nzela kende na malembe botika kolukaka ko créer ka ba dispute moko inutile seulement po bo nuire ba collègue na bino eza lokumu te. Eza lokumu te. Ah, mama Thérèse akanga Gatibi na musika, moni Gatibi na Belleville na musika batami akangi bango photo po atindela sila. Wana eza kimutema malamu to kimutema mabe. Wana eza divisé pour mieux régner. Na tindela sila tango omona Gatibi na Belleville eba longola pe na Gatibi bien. Ponga na yana vanda. Ba comédie bo mitema mabe. Yango moni bozo tika la sima baninga bazo epate ba carrière na bango. Mais bino ba carrière na bino ezo lala likola motema la famille na la bino live ya Mimi na suka na la bino ngo. Likolo motema mabe. Mimi yo ebi famille libota te. Mimi yo ebi famille libota te. Olngo wanga na ko ebi famille libota te. Bana JS production nini oba yo sala promotion. Neti JS production bana nini azana bango. Bana nini azana bango yoko ya kopesa batu exemple na moral ke bana JS production ba promotion ya bato basala promotion bien na réseaux sociaux et aka famille bota wana to kosite. Wana to kosite. Wana même na sila yemo ke si kaza. Aibi ke bato ba osala promotion. Sa mafinga. Ezaka famille bota. Bana JS production wap ozolo ba shikito. Oye ko sala émission zoko kata koloba te. Asala émission na yemo ko asali me ako koloba te me kota komba Belleville kaka amatisi volume. Yango ne promotion. Promotion ni o bana bia JS production basali o ba yeno na émission na komba Belleville ba lobi komba Belleville na suka ba lancer message pour na promotion yango nde promotion bo lobela ba comédien boti ko saka na batu Mimi ngaso na na place no ngana yo ka soni oke comme ça ki mukala ya sila na makasi. Mimi yo komisi omi kotisi na kimukala ya sila na makasi Mimi ka bongo na olobela. Oye pena sila mobimba omi kotisi pena kimukala yo po sala succès oza ancien succès. Yo po kokepe ko sala pe ma campagne na ba genre na pe lelo peli. Cardozo akota film na chaîne na e. Mais à l'époque Mimi yo leka Cardozo na succès. Yo sala ba succès belé au Cardozo a salate. Mais tala Cardozo lelo bien organisé. Elle réfléchit très bien. Au coup ta Cardozo t'es dans les bêtises. Combien de fois Jérémie Lukela Cardozo rando awe sukela bangondeni. Azo bossé dire. Aebi ke ana bana. Ana famille. A bossé dire pour ses enfants. Mais bino bozaka na ba kombo, bino ka ba kombo abatu. Mimi yo leka na live ya ko wanga na famille bota.
oya ko wangana na botangela nga bakombo wana mususu te nga na kote na live no nga na kotaki nazaki na live na nga na kotaki na live na o tana komo yo kokomo botangela nga na kotaki na otala eloko ni eza ko se passer effectivement na moni ozolo batangelo bakombo te na moni ba commentaire bata famille bota ba o commenter batangani bafingi yo pete balobeli yo kaka bata belvi pe ba osala promotion kitoko au bandit directement et ça le quoi mutazu azu vertige le quoi mutazu azu mampala boyoka soni bino boya batumo boyoka so ba comédien boya batumo boyoka soni bino fallait pas boyaka koloba biloko ezanga tina oyo sala émission pona ndeko na yo ndeko no comédien yo moko mukonyo ko sala émission ya kokumisa pe spectacle na nga moko yo ko sala promotion pona spectacle muninga osali promotion pona spectacle na o oyo sala promotion pona spectacle muninga c'est pas grave ozo soutenir muninga mais pourquoi ka pour ça la promotion faut o nier ba effort a baninga pona nini kaka faut ka o nier ba effort a baninga boka soni ka bongo yoka soni et ana ba âge mususu obimi po pesa bana bino conseil olobela bana na bino mobulu ba osala makambo mabe ba osala ba promotion te c'est normal yaka lobela ba bakuki nde ba osala ba promotion te mais ko nié ba famille bota te osa digère ke na yebi bango te boka soni mimi yoka soni yaya yoka soni ba comédien o ba vanda ba kota ba rando te ba vanda ba loba te boleki bango ne loko te à un moment donné soni esila bino ba rando moko inachevé o luko sala rando mona mutu moko o aomi kota même pas mais yo luko sala rando na ye botangela nga bakombo bato mususu ate après na suko komi nga na alaka netre oa netre te yaya oa netre te ndeti netre ni yo lobela yo a phase yaya oa mutu asila oa netre te bosalaka basambla te basambla oyo bosalaka ezanga mutu na makolo bosalaka basambla moko boye ezanga nango mutu na makolo osala sambla ezanga tina osala sambla opesa deya position mais siko yoka yo na sambla nga aza na nga pour mutu te nga aza na nga wana si osaboli ba famille bota kuna botangela nga bakombo wana te ba famille okoka ta kotanga famille bota te so bino nti bokoka kotanga komba belvi te soni nde sala bino yo kasi ti bokoka kotanga komba belvi te ezala ni soni nde sala bino bokotanga komba belvi te soni na sens que non bosala ye mabe jalousie esala bino bokende elelo soni etikala bino mutu oleka na émission moko kotanga kombo ya belvi te soni nde esala yo mpo na temps réel na problème na ye te na otanga nanga kombo na ye normal na problème na ye te mais soni ekoma osala bino bafamille nini tozalaka na famille libota toyebi réseaux sociaux tout tozalaka na réseaux sociaux tout toyebi ke famille oyo eza na réseaux sociaux bao tolobaka famille ezaka famille libota yango nde toyebi famille mosusu te kao bayela biso o famille boye famille oyo biso toyebi ezaka famille libota famille nini oyo bande kotangana oyo zoko kosisa tina suka te boyoka soni ba comédien boyoka soni
likolo na bino bosala baninga babebana bebana likolo na bino. Ma Teresa ye wana ke kanga Gatibi photo soki mamwe merci continue kobimisa ba vérité ma chérie. Continuez yaya, merci vraiment maman, continuez. Ba vérité faut bima na poisa. Continuez maman, merci. Alobi kuna mama Teresa akende kokanga Gatibi photo po amoni Gatibi na sila e na belle vie. Mama Teresa kangi photo atindeli sila mbangu na WhatsApp. Tala kutu Gatibi yeyo na belle vie. Mais wabosani ke Gatibi a comédien, belle vie aza comédien. Mama Teresa bosani. Motema mabe. Motema mabe. Eza pasipe mawa. Tolanda live ya Mimi Nati ke la bion tolanda no live ya Mimi asalaki. Après to ya kozonga. Tolanda live ya Mimi to ya kozonga. Teka ba bien na bino normal. Lelo si la ye moko akomi komona ke non ba fan na ye ba toxique. Akomi komona ke non bato ba entouré ye ba toxique. Ye moko akomi komona ngo ke ba toxique. Baza vraiment toxique. Ye moko akomi sala ba promotion na ye. Na place bato asayele ebela entourage aussi la na ba. Ebela baba kuko bayaka oloba biso oyo biso ebelo baza. Mais baza incapable. Yako c'est la promotion. Incapable, j'ai dit. Ba kokate. Koyo c'est la promotion. Ba kokangote. Mais baza capable kaka na koya ko finga linda. Ba koya wana linda linda saliboye, linda kutwe, linda lelo bokomi linda na bezo. Linda na bezo zonga na SB po ke nango wapi. Po ke nango wapi. No yela bino émission linda après-midi. Non yela binwango. Non yela binwango. Ba 14 ba 15h 16h tozo émission linda. Non yela bino. Mimi silama yoka soni. Tango sala babiloko no wana sala bilo no na kimia. Sala babilo na kimia. Ko wanga na kate kozo wanga na lokwa yo yebi famille bota te. O yebi biso bien. O yebi famille bota très bien. Ko sala hypocrisie te. Ya osala sembla loko o yebi famille bota te. O yebi famille bota très bien. Boyoka soni ti bosala abuzo ba wana. E sopa kabino po boaba comédien. Ezo sopa bino. Osali live a tongo po na wanga na famille bota. Bana JS Production ni. Soni to landa la famille botiela bo s'abonner s'il vous plaît. S'abonner, commenter, liker, partager na Facebook, partager na WhatsApp, partager na Messenger. Voilà. Bolanda, Tolanda vraiment. Bino mokasi bino beaucoup Isabelle vie. Beaucoup Isabelle vite. Beaucoup Isabelle vite. To sali promotion na biso ki ma chérie. Biso pena kota promotion boutique la biso bana biki rouge. Promotion boutique la biso. Biso vraiment bata promotion. Promotion zande biso. Biso de promotion. Bino bosa no promotion. Sal boza na ngwana ya kisasa neza 2500. Et ya 2500 personnes. Boke ça la promotion bosa la ba sold out kuna total bino. Boke ça ba promotion. Boke ça la. Biso yo première liste na biso première date na biso teka mesili. Deuxième date na biso yango pe ke na suka. Babiye zo ke na suka famille bota to continue so babiye kuna babiye tikali mwandambu kuna to continue ko sisa s'il vous plaît. Babiye na biso to ke na suka. Ezo kende zo sila. Catégorie D sili, catégorie 3 sili, VIP sili. Totikali ka na catégorie 1 à $65 na carré d'or. Yango ka totikali nango. Par la grâce de Dieu eko sila. Il y a deuxième date mobimba. Boye la biso abosa ba promotion. Bote ka ba billet. Bote kande ba billet. Bino boza ababa kuku mobondo. Bote kande ba billet na bino sila. Boti ko sa buzo bana ba Mimi eza passe ba comédien tolande Botia na ba compte TikTok na bino bo sala ba live amenez vos fans ba solo la ne boendenga na solo na bango bo memi bango bo ya événement mameza ata moi 1 heure ou bien 45 minutes mon live obengi bango on a son bibillet
19 jours, merci beaucoup ma chérie. On a son bibillet, a son billet na ye, boye. Bino bo croiser les bras, boya wana na ba distraction, bozong c'est la biso boye, bo balu c'est la biso boye. Yo biso nde ba utala biso ba utala binote. O amoni na lobi mabia na botomboki te bokolela bien bokolela boyoka mimi olele bolande boza toujours na badistraction tolekaka bino bondimaka te boyoka mimi ndenge aleli awa akoma mwana sila bolande mimi akoma mwana sila bisalu aye kolela babiye etekama te bana bino malamu baya kolakisa baperike basalaka bapromotion te fiere wana kombo ya famille bota nda alinga te soni mimi ana live bandeko so bakomeli ye botala bana famille bota nde baosala promotion ya siliki soni soni actrice munene lokola yo soni vraiment okomi mukala bakomele kombo famille bota na commentaire bokomelanga te bokomelanga bakombo wana te mawa yo bafani no banani mimi bafani no banani mawa bakomedia soni biye ezotekama te banda bobanda bolande biye ezotekama bango te biso tosisa deja ya deuxième date na biso kala te deja ezosila etikali baplace mokie bango ya kisasa etekama te bomonela epoto mimi mawe mutu mwa akomeli ye na commentaire botala ta bana famille bota nde baosala promotion ye alobi botangelaka bakombo wana te mawa bovandeli bacarrière na bino likolo baninga bamikala moko boye bovandeli bacarrière na bino likolo ozala bafana baninga mawe kombo ya bato aza comédien maovivre ka na succès ya bato moto lokwa mimi mpena lelo akoka diembela sila asaleli mpe sila live azolobela mpe bacook mokili banga la famille Nenga na rappelé bino eloko oyo Ahmed fois boloba ngo trop moi je suis pas fan ya mutu nga na femme ya fan soki ya comédien te to comédienne te nga na fan na mutu te ofana sila nga na rappelé na parti pris te mimi awangani on a zongi la y non mimi awangani ça c'est pas moi bato bayebi ke nga mimi na la fan ya artiste et comédien moko te mimi awangani boyoka na la fan ya artiste et comédien moko te nga bondeni ozoboya batangela okombo ba famille bota moi aussi je suis dedans moi aussi je vais jouer ouais. Moi aussi je vais jouer dedans. Il y a on ça la promotion. Au moins ils sont qui récite eloko. Ba otala ka mamste. Ba lo ba pe ke ba ndekone pe bazala ki félicitations Mimi Kabongo. Félicitations Veneme les ka bien pas douche. Félicitations Veneme les ka qui bien. Au moins ndenge ezala. Eza ndenge moko pe so ki spectacle président Gesho Rokambole Simbi. Ponon bosomba ba billet te bosomba déjà ba billet atie déjà ba billet na ba plateforme tanga pe komba benefito nzima oti Mimi venema pas Gesho les ka qui bien bravo Mimi yangwana moi je suis pas fan nga fan na bango te mawa ngana ibisa bino med fo botano elonga ba besere so no bota fan na muninga na ngate mawa fana sila nga fan ya mutu te nga ni ya bakup ni nazara mutu te tanga nde komba famille bota toyoka esika na chekiti na fandi wawa bokolela bino bandeko botela ba j'aime pardon je salue les qui n'ont la katanges toujours namoni okoti concentration de télécharger ba dessin animé na banzembo dans ma maison sister omsakana na obota ok quoi un commentaire wana te non na fana mam cité c'est ma sœur aya nanga awa
ngana ya te na vandi na yebisi yo ke na bakuk na ye na vandi na yebisi yo ke na non na betela lisolo wana silisa te nde mo ya famille bote okoka te nalaka hypocrite te nga mimi mo ya famille bote naosala epese événement na oyo monoko ya mimi mpo bande nga naosala carrière na nga moi j'écris mon histoire na théâtre histoire na nini ya bato ozokoma histoire na Ok. spectacle ya bato wapi ya yo Ok, tu as bien, tu as bien saisi. awa Je suis là à côté de ma soeur. Tant que yoka qui a loba in aéroport na Charles de Gaulle, nga na zala été. Ou a loba qui ça m'a choqué. Il est lycée nga. À reconnaître nga non a profité. Ça veut dire nga pe faut na pesa et retour à sincère. Faut na soutenir y na événement au sala. Pour nga pe na zana kati. Rodriguez Kalonji, j'étais sali. Ça veut dire ce qui moutou a considéré yo peut en retour il faut donc céder à sincère yango moni ingratitude de côté na maboki batu ba olinga ba su continuer pourquoi déjà des commentaires yango ngana zong c'est la bino les insultes sur les réseaux c'est pour les faibles mais bino nde boyaka na ba comportement ezanga tina sale commentaire ngana boya mindondo ngana lokwa ngana minito fo benga ngalo kwa wacha kibio na wisa ngana lokwa wisa. Moi, je soutiens là où. Imagine, hein, parlons tout de banon et l'eau, moi, qui n'a vu que Batamaye les bazar, le quoi, Rodriguez Kalonji bazar, Batamaye les bazar, ah non, mon vraiment. Hollanda, hein, Batamaye les. Ouais. Moi, je suis pas un fan de comédien, t'es un comédien, t'es un fan de monter. Non, pas porte-parole, t'es. Eh, on a l'événement, on a osala. Ça veut dire, il faut simba pour le coup, on a un peu matin. Moi, j'ai fait mon boulot avec mon public, un point, un train. Moi, il y a mon... On a 50 nautiques à théâtre. On a le salon, on a bête. 3 fois Maribel. yayo basala yango beti na yayo moko Madeleine moko 4 yayo moko te ya sila plan Ménil 5 théâtre des vierges combien 6 centre culturel 7 showbiz 8 showbiz 9 avec Roncia avec Jérémy 9 avec tonton Loulou 107 2 fois 107 3 fois combien oh tala hein Nazawa. Merci maman Lydia. siko différence eza kake bafamille libota bamakasi na promotion baza te na bafitilité donc différence eza kake famille libota na fitilité baa te famille libota baa nde makasi na bapromotion me na bafitilité baa te siko bino nde boza makasi na buzoba bino boa makasi na buzoba me na makambo etali promotion boa zero na makambo etali oyo bosala pena bapromotion pena ndenge ezalaka wana nde sikoyo boza te me bino sikoyo boza wana makasi na bino eza na buzoba donc bino pena bafitilité ko bino makambo ezanga ntina nde bino me oyo makambo ya ntina boza te mpo bino bozalaka wana mpona kosoutenir te bino bozalaka wana mpona kosoutenir te me bino boza wana mpona kobebisa bana bino kuna kimbanda bawela mibali na place basala bapromotion bawela na baomi mibali bawela mibali ale bafanatiki na bango baye kobunda oyo bafanatiki ya oyo na bafanatiki ya oyo kuna eza wenge
chose grave mimi aoloba mais akotanga kombo famille libota te tala bacommentaire mais mimi aokoka te mimi aokokoloba te mimi azaka botangelanga bakombo na bango te me na munoko boye soki olandi ye na munoko boye aoloba lokola ye mpe aza parmi bato balingaka bateatre bato balingaka bacomédien nyonso alaka na problème ya bacomédien te na munoko azoboya aolobaka aza na problème ya bacomédien te ye azalaka parti pris te aza mpona bato nyonso me na bacommentaire so bakomeli ye kaka kombo ya famille libota mimi asiliki so bakomeli ye kaka kombo ya famille libota na bacommentaire mimi asiliki oh tata mimi zwa calme zwa kimia zwa mpe akimia tika hypocrisie olobake nazalaka fa na mutu te na pour mutu te nga na pour mutu nyonso tika hypocrisie yaya owa mpo na sila tata mimi tika hypocrisie owa mpo na sila yaya otuna pa sila basala minene oyo ozobetela tolo nabeti maribel nabeti bo eza ya yo te eza ya sila otika carrière na 50 ans ndenge olobi me osali sikoyo nini na carrière yango bande obanda carrière jusqu'à présent osali nini osali nde nini kotika eza nango mabe te wi na otika sikoyo osali nini kasi avant na yo tika osali nini yebisanga exactly eloko oyo osali oyo mpena te na antukanga mpe na maboke nasala boye oyo kolakisa bana na oke nasalaka boye nazongisaka boye osali nini toujours buzoba toujours barando obima na carrière na 50 ans osali nini na carrière yango nyonso baotuna o mpe boye eloko nini eloko te me boza wana kaka rando oye koteka babiye oyo osala promotion oko kotanga komba famille libota te sonia honte à vous honte po ani so tangi ka komba famille libota sila longoli omba mona spectacle so tangi ka komba famille libota sila mba mo avandi so longoli na spectacle bravo bandeko ya famille libota bravo nzamba sunga penza to continuer kaka na rythme oyo boulot toujours focus musala nde ezalaka kaka nde baloba salasala rien donc pouvoir ya fani bayeba yango na musala voilà félicitations na bafamille libota nyonso to continuer toujours promotion na biso ya billet ya deuxième date ekozala malamu mingi tokutani na bino à la prochaine occasion soki nzambe azongi te bisou bye famille libota félicitations boleka bango kaka voilà donc boleka bango donc pena toi na biso pe likolo voilà tous les cas bon kaka bye aimez vidéo s'il vous plaît.